Et tu recommandes les sous-soins entre tes mains. Nzambo ozaki na 6, 8, ozaki na 12, 14. Et puis Nkolo ozana biso na école de la foi na 16, 18 euros. Polo, merci. Parce que l'objet ajouté à votre foi la connaissance. Nous partons dans le centre évangélique de la foi en Christ. Tous les deux ont connaissance, il y a eu Christ, il y a amour. Tu es quelle est ta pensée? Colonna sena moi, oyo ya mwete to tika mabele oyo. Ndenge ba oya biso ba tiki mabele ba kei pe ba kenda ba sali na yo pe couche sociale nyonso. En fait que chacun de nous se prépare pour son tour. Chacun de nous a yebi mokolo botama, mais yebi mokolo kufate. Et a yebi pete nkolo biso nyonso to yebi te mokolo ko zonga lisusu. Yamwana to sambeli opesa biso mayele que chacun de nous aille ba ete tozaba likinzela un jour na banzela mibale tata ndi yamwana to boyeba kokutana na soki na liwate na nzela mibale za kozonga nayo salisa biso dengozote ozolo ba ete ozana matoya koyoka yoka kolo parce que tu savais qu'il y a de ceux-là qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas et nous voulons que kolo sala biso grâce na poko lelo opesa bantu obazana matoya koyoka pe motema ya kobomba pour ta gloire na kombo no Yesu Masiya Nazareth nzambo tobetela maboko na esengo nzamba bien nzamba malonga nzamba kala salama bwasika nzamba mukolo nzamba zanga conseiller de tosambeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth pe na kondima tolobi amen. Merci, bonsoir à tous. Nous avons des copains qui sont au hôtel, na respect s'il vous plaît. Sur le hôtel, s'il vous plaît. Tous les gens 1 Corinthiens chapitre 10 verset 15 à 17. Dis-moi mon cœur s'il vous plaît. Merci frère, merci Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 15 à 17. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle comme à des hommes. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous. S'il vous plaît, ma frère. Mais mayele wane osala pamba parce que la Bible confirme que lobi mayela bato ezali boma eza folie liboso na nzambe. On osenga na bana nga oboza na TV oboza wana na osenga na bino bo partager penza mateya oyo na ebike bato bazela makambo mabe po partager mais mateya nazoteya eza base aussi ya église bana nga obo mesana bo partager ba mateya bo partager mateya. Nous avons tout à l'heure pour nous rappeler l'état d'autant à 2 versets pour l'église bazwata kofanda. Nazolo banabino lokola batu ya mayele, lokola des hommes ou des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Frère Christ, on peut s'en retard. Ok papa. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Bo jugez bino moko na oyo na yoloba na bino. Bo jugez bino moko. Jugez vous-même de ce que je dis. Bo jugez bino moko. Makambo na zo ebisa bino. Moko na moko aleka lokola mutazo mais la sainte scène. Parce que na se awa nzamba sali référence à sainte scène. Omoni Bible lobi muto azomela elambo. Amitala kati na ye moko soki azomela condamnation. To azomela lipamboli o ezan makila ya Yesu Masiya Nazareth pe nzoto na ye. Je sais que nate ya mateya o bandakala. Mais aujourd'hui na lobaki lobi na bandi mateya o par rapport à cette circonstance ya passe o to te ko perdre notre papa o to bando sala na ye a. Passe na ngeza parce que aujourd'hui même nateya ki lobby mais le Seigneur a permis que pasai na nzambe dadi Pasteur Rabina kuta na pena batu kaka lelo ba bisanga que baza batu ba na kati église ba ba kambi mais bayoka na ate amituni motuna na binde tipona ni na ebite na bina nzambe merci parce que pesa nga mate na te
Batu balandi o banolobaka bazana numéro na ngai o bazana balanda biloko na tchaka na stati. Hier nzamba sepeli nazwa message ya papa Rémi. Aza makasi na vie de prière totumbolaka bango awa tolobaka ye ata na mariage abenga na bademo. Mais azoteya na église na ye na ziongo na tchaka na stati na alobi muto aza na bolingo aleki muto aza makasi na prière. Alors cet homme oaza makasi na prière ngano ko poussa na te et nzamba sunya comprendre que l'amour est plus que la prière. Mais toi na centre évangélique de la foi en Christ qui est amour. Il y a son offrande s'il vous plaît. Merci. Bana nga bolanda nga na télévision bana nzamba pesa nga na bolingo nyonso. Bandage na oloba ya manasi ko mata bandiko boko mata. S'il vous plaît beaucoup au matin. Papa Sabiso Loyembo. Et pendant que tous les Loyembo peuvent permettre il y a bijou bingo, ma tante Bungi, baya Cynthia, bino nyonso wana bana ngai no kotanga bino nyonso tuete baya Sylvia Mambi, bino nyonso surtout ya Yolande Njate, tamba pambola yo parce que moi na biso depuis Canada oyo partage aba mateya nyonso pe ba culte na biso nyonso. Vous partagez matéria so bo bosa na matéria nyonso na na vie obo kwa kobosa na mote na kobila seyo masia tapasi ko elanga bapasi eko yelanga alingo sambe koloba na nzambe peu importe la circonstance non simba ko na Yesu masia na Nazareth non simba ka bo na yo oyo zakolo ya so ko sambe lo ibisa merci Je me rappelle un jour Zoloba Oazana Matoya Koyoka Yoka pendant que tout le monde avait des horreurs. Reina Moko na Moko permeta kite bango yosuba yoka. Ya mona bonde bisa Matoyi Koyoko Yoka Makambo. Kolo ina tina na mateya ya Moko na lelo na Kongo Yesu Masia Nazareth. Zakoto
ezaka te na kobetela maboko nde tosambelaki mpe na kondima tolobi amen. Merci beaucoup frère Fabrice nzambe apambola yo. Merci. Nazala moninga ya bato nyonso, nazala na facilité ya kotémoigner bolamu ya nzambe kati ya bato. Même so naza na déplacement namona omba ebele obetaki ta basi wana namona yo, même na voyage namona yo. Dans certaines choses des fois beaucoup quand ça touche quand moi personnellement na observaka nazana misu na voyage na Hollande culte, surtout ba culte des ba lundi ba 12 14 na habité soki ba culte ou ezaka spécial ezaka dimanche na mercredi au mona difficulté à quitter ezala tam sous mona kana instrument mona sima nzamba permettre na mona kubeta quitter baswa. Mais l'église on a eu guitariste était na eu chante. Merci pour l'intervention. Nzambe nanga à ses souvenirs là. Nzambo ayoka nga à ses souvenirs là. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les chanteurs et bande union subo sa nzambe kola pambola. Thomas Paul Alobi, je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez-vous vous-même de ce que je dis. Et verset 16, il y a Christ. La coupe de bénédiction que nous bénissons, coupe ya bénédiction, coupe ya lipamboli ya sainte sainte kotozo pambola. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Bande okoko bon ça bien, aobi mana likolo s'il vous plaît. Eza communion te boyokani te bomoko te oyo ezali na makila ya Yesu Masi ya Nazareth. Kopo oyo tozomela. On remarque que Christ, apôtre Paul Thomas Zolobela awa, apôtre Paul azaki lokola Jésus-Christ Nazareth afani na table azopesa batu sainte sainte. Mais il parlait de ce genre de choses tout simplement pour amener biso na makambo etali amour. Nazolobela sur l'amour et la foi. Na bandaki lobi. Makambo azoloba awa abandi komema batu na makambo sainte sainte. Pas seulement pour batu ba leka na sainte sainte, mais alingi pour batu ba comprendre amour na nzela ya makambo azolobela sur la sainte sainte. Abandi kolobalobi nazo solola na batu ona yebi baza intelligent et bato baza intelligent, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth na qualité ya Seigneur et Sauveur na vie na bango. Nazolobela batu ba uti université te, nazolobela bato kate bana ba diplôme de nazolobela awa, mais nazoloba na o baza na ba diplôme na ba o bazwa ngolwa kotanga te, mais ba yamba Yesu Masiya Nazareth Seigneur et Sauveur o aza maître ya nyonso oyo ata ozana ba titre ya ndenge na ndenge, mais soko sana yete même na sena moi oyo okozala malheureux ata bazomono na apparence lokwa moto azana via malam, mais kati na yo ozana kolela ato sepelite batu bayeba kolelaka, mais tango tikala yo moko ozala muta kolela. Mais moto azana Yesu Masiya Nazareth c'est possible alela na kati ya vie na ye, mais akotikala kana via kolela te parce que akozala moto asa sage, aza mutu azo comprendre makambo bonzambe pe Yesu Masiya Nazareth o aza nzambe ya bomoi na ye oye ayamba ye Seigneur et Sauveur, sachant que na kondima nanga un jour nzambo na ndimela olongolanga na situation oyo. Apôtre Paul abandi koloba nazoloba na bato mayele na bato baza intelligent, bato ngo ba ko juger bango moko alobi kopo oyo bomoni na kenda makambo ya sainte sainte kopo oyo bomoni tozo pambola, est-ce que eza bo mon côté eza communion te na makila na Yesu Masiya Nazareth azo ibisa bandima Corinthe, est-ce que eza bo mon côté na makila ya Yesu Masiya Nazareth? Le pain que nous rompons pe lipa o tozo kata o tozo kabola sasa ipi n'est-il pas la communion au corps de Christ? Yango eza bo mon côté boyokani te eza communion te kati na nzoto na Yesu Masiya ya Nazareth. Puisqu'il y a un seul corps, il y a un seul pain, lokoleza na nzoto moko. Nous qui sommes plusieurs, Biso otoza ebele lokoleza na nzoto moko. Na kati ya CFC, ba CFC nyonso partout à travers le monde. Toza ebele, ba CFC ebele. Biso toza ebele, mais lokola nzoto eza moko. nous formons un seul corps, Tozo sala nzoto moko. car nous participons tous. Église, toza ebele CFC. Nazote na famille CFC, nazote na CFC central kate. Moi na CFC zola nanga partout à travers le monde. S'il vous plaît.
Partagez mon groupe nabino. Il y a des départements. Partagez. Partagez le message à base. Il y a l'église CFC. Partagez. Tindela ta pasteur na privé. Pasteur soko sana biso na enseignement. Tindela tchana kati ba groupe. Tindela bandeko. O basaba na CFC bayoka. Toza belé na CFC. Toza na bamboke belé. Toma pola lobi nzoto oyo. Tozo kabola. Eza nzoto a Kristo te. Lipa otozo kabola. Eza nzoto a Kristo te. Est-ce que ça communion te bon côté kati na nzoto na Kristo? Bongo kopo oyo tozo zoya vino. Oyo tozo pambola. Est-ce que eza makila te bon côté kati na makila na Yesu Masia Nazareth? Eza bon côté kati na makila na Yesu Masia Nazareth? Alobi mesoki toza nzoto eza moko. Biso toza ebele. Mais tozo formé kaka nzoto moko. L'église a CFC c'est belé. Mais ezana nzoto moko. Oye pesa mela biso ne kulusu a Golgotha. Oye sangisa biso to comme peuple moko. Toza na grec te, toza na juif te, c'est-à-dire toza na muluba te, toza na mungala te, toza soki ne kolonini te oyo yebi na kati église, mais to demere biso nyonso na kati na nzoto moko e kolo nzoto ngo ba bengi Yesu Masia Nazareth Christ. Donc ça dit tozwa kombo na ye Christ et pesa biso identité moko to benga ba Kristo ba chrétien. Oyo kombo e uti na nzoto moko. Yaya ozana komba famille. Komba famille na bino yo yebi. Ozana non na yo, ozana prénom. Ozana non na bino tomsu ya famille. Mais tant to komi na kati église, tant to pesa ki Christ est motema na biso to yambie Seigneur et Sauveur. Asali biso. To koma na kombo moko. We sangisi biso nyonso. Kombo wane uti kati na ye. Ye Christ. Et na Christ. Ba bengi biso ba chrétien. Ba bengi biso ba Christo. Oye uti na kati na Christ. Un seul corps. Et sali biso plusieurs. Otozo sangana awa. Mais eloko passe. Eloko passe. Maman oyo aza maman na yote. Maman eloko passe. Eza mwana oyo aza awa, aza mwana na yote. Eloko passe. Mon frère oyo aza awa, aza frère na yote. Eloko passe po na yo papa. Papa oyo aza côté, aza papa po na yote, aza ndeko na yote. Eloko passe ezali yaya. Oyo nyozo mona pene na kati église. Awa to fandi na kati église. Tamsozo mona ye, mais na mutema na yo oyoka esengo na yete. Oyoka esengo na yete. Na eba te bande ko na ngai. Heureusement nzamba salisa na comprendre lobi na lobaki yango awa. Soki te na ko mituna ona zangi biyano. Mais nazo tuna mituna o Yesu Masia Nazareth o sepela pesa ngai yano. Ya koloba na ngai ete komitungisa mate teya molimo mo centre waza molimo nanga asunga ba oyo bazayanga. Mon fils Chris, mon ami, Yesu Masia na lobaki lobi a lobi na mukona suka ba koloba na bantaba boke na loboko na mwasi parce que bino bozaki destiné depuis la fondation de ce monde boke na enfer. Et bon oloba na bampate boke na loboko ya mobali esika o ebongisa ki aussi pona bino. Alors parlant na réaliser ki maloba na nzambe oyo message en nzambe ko réaliser que na kati église to fonda awa tozana bato baza prédestiné bazana ba on ali felo. Mais eloka passe po baliko kende bango moko te. Yango na bazana enseignement ba pesa ayo. Yango bazana mateya o ba pesa ayo. Yango bazana makambo o ba yebisaka yo sala. Yango bazana banzela na bango balakisaka yo olanda. Mais otolobaka awa pona bato o babongisa mibake na loboko na mobali yo yoka angote. Otuna motuna bato na bazandengeni. Pendant que na tei bolingo mais papa Rabbi alingi dadite. Ce qui veut dire cet homme oiseau qu'enseignement n'a pas exemple na basali na nzambe. Cet homme oiseau qu'enseignement ce qui veut dire asa prédestiné ya en enfer. Lokola alingi azala ye mon côté. Tant yeso se pena dadite a bando yebisa papa Kalo ayebisi ndeko Christian ayebisi ba berger blanche basali na nzambe. Moni passé herbi wana abandi koloba mabe na objectif bino bokoma batu na ye
po bino nyonso boyina mutu oyo alingi kokendeli felo ye moko te asoluka bato baosala nini bakoakompagne ye po akenda bango na enfer yaya oyebi mikolo botama moyebi mikolo okufa te soki tokufi tout est fini papa landu asuna eloko osala te toana mateya toteya ye te papa azala na bolingo ana mato ya koyoka te soki ekomelaki ye c'est possible ekomela nga c'est possible mpe ekomela yo oza libanga te ndeko na ngai kokanisa te mpo soki yabeli azangi mbongo osomba kisi soki yabeli azangi mbongo ya kokende hôpital yo lokola oza na moyen ya kozwa soin ya bien nde ozokanisa yo kowumela te bato ya mbongo baza na sa mabele pandake na oteya yo bato baleki na kitoko yaya baleki na bilamba baleki na makamu nyonso bakoti bango bolumbu yaya babendi coffre moko boye lokola tiroir ya ndako bakotisi ye na kati bolumbu batindiki muta longoli ye bilamba aza muta kwa komona bolumbu na ye te makomi na makoki olongoli bilamba bana basi baza rare na ba morgue baza mukie o basala na ba morgue mais bana mibali bazebele baponanga te nzoto ya mwana mwasi bopesa pa mwana mwasi alongole bilamba pa kotie na morgue même bato basala na morgue bazwa révélation ko comprendre que soki sokufi okomelo opamba bolumbu na yo ezeloko obomba tata mwana mobali akozwa mwana mwasi oyo baikomi batela malamu bato bamona nzoto na yo te nde baozwa nzoto na yo balongoli yo bilamba batiki yo bolumbu na kati ya tiroir wana bakoti na bilamba te bakoti bolumbu nzoto na yo wana ozomona eleki baninga omoni nzoto ozosalela lolendo olingilaka moninga wana te nzoto oyo omona yo oza kitoko makasi yaza mabe aoloba nini oloba ma mwasi ndeti nga naza boye na tai nga naza nango yako otelemelanga yako koloba nange eloko aotala nono engambe oyo atelemi awa te aotala nono mwasi oyo atai oyo aza awa te ya moninga naza monene lokola ye ya moninga naza moke lokola ye ya moninga naza mokuse to molai lokola ye okumisi tai na yo oyo bapesa yo me mokolo okufa mon frère ma soeur tai wana etikala bolumbu liboso ya mutu moko osokutanaki na nzela kwa komona nzoto na yo te me mokolo na morgue aokoti na tiroir mokolo baoya na bilamba mpo babimisa yo oyo bato bazozela libanda balela ye mutu aosokola yo omoni nzoto osokola yo moko mwana mwasi baosokolo pa mwana mobali frère omoni nzoto oyo osokola yo mo baosokolo yango baolati so bilamba oyo lataka yo moko baolatisa yo soko réaliser biloko nyonso bien aimé dans le Seigneur nakoyi kotelema po ani pona yebisa mwana okalona loba nende ti yo koloba nanga nini yoko banda ndenge nini pota musuna okufa ya liboso yo ozomona yo so koma tamuso okufa liboso ye wana na komite akotika na bomoi e nzamba zo yebisa biso na kati ya Bible zoloba mbwa oyo aza na bomoi aleki lion oyo akufi na valeur soki bazwi bato ya mbongo babengi bango bayebisi bango olingo kufa na ta okomi nango okokondi mozwa bozwi na yo nyonso opesa mais ozonga na bomoi obandela via zero na ndimite riche mo akoloba te na kufa na ngate aloba te na za na bomoi pona yebi na kozwa c'est-à-dire bato bakufi bazwi bozwi bakufi muto atikali na bomoi oyo azangi sapato akolata oyo azangi robe akolata nzamba zomona ye aza mutoyo aza mwa muto aza na espoir akoyi kozwa pe koleka bandeko wana mosusu mais à condition que ayeba que na tambola pour nazala heureux sur la terre il faut nazala moto na tambola na bolingo na banga nzambe nazala ba discipline ya bonzambe soki naza na ngote Bible ko zongi sanga pasi balobi heureux les morts qui sont déjà morts que les vivants qui sont encore vivants. Un vivant quoi kozala heureux azamutu oyo eya na tongo eya na moi na kobange lokote yawe azali mosungi nanga na kobange lokote po yawe azala mosungi na yo il faut zala mutu oyo ozana yisaki yo ozana relation malamu na nzambe la sanctification envers Dieu pe ozana kimia na batu na mokili elembo ekulusu Yesu Masia na zaeta kufi na croix kotalisa ete bande kolokwa botikali bozala na bolingo bozala na bomoko na nzambe elembo ya sanctification rechercher la paix avec tous et la sanctification envers Dieu et la paix envers les hommes avant na kota na vivre mater est-ce que ozana paix na batu wana kimia na batu frère, ma soeur,
natinda mana mkipo na te ya vérité. Namona eloko te ko tinda ngana te lokuta pona zwa. Ezate. Oyo somona spécial lelo soko zwango. Ezala sous spécialité. Tuna bato bazaki koza sona balinga na vie na nganga mukona kobala, mukolo babala, basepela. Quelques jours ba sepela, quelques jours ba une année, 2 ans, 3 ans, tant on se scoute belé et comme il normal. Bato alba kim konozo musala ba futa ngata $300 na ko s'organiser malamu. Nzamba sunga zu musala 500 après ce témoignage. Salaire na $500. Abandi ko s'organiser. Azaki na mutuka te, ta ko na salaire à $500 à s'organiser mutuka. Ba dépense na vie ba charge mati. Il faut traiter un mutuka, il faut carburant. Ba charge eye pendant que zaki na C, ba charge zaki na C. Pendant que zo mata ba charge zo mata. A komi na 500 mukolo musa ko moloba compagnie opena ba ko comme ça biso na ba 700 te. Mais tant wazako sa ta luka ki 300, nzamba pesi 500. Raison pour laquelle Bible eko bakse ko loba vanité de vanité, tout est vanité. À quoi sert ya oyina muninga? À quoi sert ya ko humilier muninga? À quoi sert ya uzana sans amour envers ton prochain? Dans Luc chapitre 10, so baina verset 25 jusqu'à 37, oye bien na lobango plusieurs. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi, Christ ayemona Yesu Masia Nazareth. Alobi na ye maître, église yokanga bien. Na sala nini pona kota bokonzi na likolo. Yesu Masia Nazareth alobi apese ya noloko alingaka mekaye. Yo peta musoza c'est qu'on a ça la nini on a kota lola. Yoka réponse. Eza ko yaka code fitin. Kokota lola eza ko yaka ba prière makasi ya wate. Kokota lola eza ba retraite te. Kokota lola eza te pasteur ayeba yo. Kokota lola eza te ngato sola bien na père yango te, tu te trompes. Kokota lola eza te père amuna ngana sala musala bien église, tu te trompes. Ayebisi ye otanga kanini pe komama nini. Abandi alobi e komama na mobeko Moïse. Okolinga nzambe na yo de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, tout et tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ayebisi kende sala ndengwana. Muto mayele docteur de la loi asana maîtrise ya parole. Mais yo tam susu awawa osala kana département tam supposa mo kambia département. Mais celui-là est un docteur de la loi. Ça dit un docteur de la loi asa index yebta orienter en église. Donc ça dit solingo bunga doctrine au zone soboy asa musapi au index. Il appelle ça orientation, appelle ça discipline. Mais ce jour-là alinga tenter Christ. Christ sera au lobby. Or que Christ est base na ezali. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire tu dois avoir une relation, tu dois avoir une communion avec Dieu et tu dois être vraiment dans la sanctification d'Anzambe. Et à côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors bisiko, qui est mon prochain? Yesu Masia Nazareth akatia ko yebisa ye prochain na yo ezaboye po asaye baki ozalaka na batu o amutema mabe oza docteur de la loi ozalaka na batu olinga batu te siko na ko répondre na parabole alors bi mutu moka uti Jérusalem azoke Jéricho akomi na nzela ba betiye en demi mort batu mi balé bazanga bolingo basala nzambe mi balé sacrificateur na lévitique na lévitique moko ba komi place mutu wana oya liboso aye atali mutu wana na pasi aleki mupanzi ya mibale aye atali mutu wana na pasi aleki mupanzi e ya misatu ezalaki mutu azanga kombo bamonaka inutile azokende voyage akomi na sika wana auti mboka Samarie o mboka o batu balingaka te biso ba Samaritain toyokanaka te na bango mais lorsque cet homme o bamonaki mutu mabe akomi na wana sika Bible lobi amatina akiti na mpunda na ye nde azwi soin ya mutu oyo asilisi kozwa soin na ye amemi ye na hôpital atiki na maboko ya médecin afuti mbongo alobi na ke voyage ba dépenser salami mingi na ndoke sala commerce nazo kende Dubai nazo kende boy mbongo esili pona ndeko nanga on a exercer amour envers ye bozwa soin na ye so na zongi na voyage na koya ko silisa mbongo na bino jamais mutu akoki ko kende voyage atika mutu malade et bongo azonga mkola ko zonga ndeko futa mbopo ba libérer et ko salama te pourquoi Christ appelle ça que parabole wana alingaki alakisa tunia na batu wana misatu wapi o azal prochain o azal ndeko ya ndeko ba betaki alobi oyo a exerçaki miséricorde
oyo asalisaki ye alobi yo pe kende sala bongo okota lola. Or le bon samaritain c'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth, parce que mutu akoki kotika te mutu na hôpital akende voyage bon aya na sima tout ce temps à besoin d'un voyage, mutuana a robika kakate, soka biki a offrande on a bakangi l'hôpital parce que mutu afuta nyongo kenda ki voyage tim kolagoya, c'est que a robimaka mutuana na passe. Or c'était l'image de Jésus-Christ dans Nazareth pour aloba. Yaya a joyeux na salité batu babua kaka yo. Yo kwa ko sala musala nzambe te na église wa. Yo kwa ko sala mwana nzambe te na vie oyo lekisa, na famille oyo botama, na ndenge ba famille bokutana ba problème. Yo kwa ko sala ngote, batu balekana na famille na bino ba chayo kate. Batu bapesaka yo chance te ya ko sala oko ko sala lelo oyo. Mais Yesu Masia Nazareth lokola Samaritain. Akoma kesika yo sala ki ya potopoto, akiti na potopoto wana, azwi yo, asokoli yo, akomisio mutu atiki yo bongote, amemi yo tina CFC inde na CFC atiki yo, alobi nga na kei ko bongisela yo esika na koya mukolo moko na ko zwa yo, ndeto moko na ko zwa yo na ko kende na yo esika nga na nazali. Ça dit amour o nga na lakisi yo na tiki yo na église yo pe lakisa ngo bandeko mo. Alobi est-ce que communion o yango te na nzoto Christ nzoto moko te to sa ebele et salibison nzoto moko te. Christ s'est transformé apesi ombre na ye na Samaritain abiki sande. To sa plusieurs mais car nous participons tous à un même pain. Tanga male frère. Car nous participons tous à un même pain. Po ete biso nyonso tozo participer biso nyonso kaka na lipa moko po informer biso nzoto moko ya na CFC soko za na mapa mibale oyo liaka oza na lipa moko liaka soko bongo la mutema te nzamba sa biso ngolu soki oko bongo la mutema te nzamba longolo kati na biso oluka église oyo ko sambela na préparer batu po na lola na préparer batu na onte po na bisenga mokili sans lola soko sepela na se. Il faut nous assurer que ma terre on a ôté na omona mbumango kati na yo que soki Christ azongi lelo okende lola na mona mbumana kati na yo que ata lelo kufi tonga na kufi bozolelanga bozoloba te misala na ye ekolanda ye tole la douleur ya séparation mais tole la douleur tia koloba ake enfer parce que nenga kufi wana bando yokana te na wana bando yokana te d'où toza suna kamba oloba te misala de jemona na miso bato. Ata ba pesi témoignage bande ko alléluia balobi malamu na yo mais soki mabe o ba otelo sango malamu otiki yango te ya mabe wana nzamba ko rappelo yango le jour ya jugement na po olinga ndeko no ça te coûte quoi po ozana kimia na ndeko ça te coûte quoi ozala bien na batu na quartier na bino ozala bien na mutu na balabala na bino ozala bien na batu pla osala musala ozala bien na batu na famille na yo bien mais ezo coûter yo nini mwana nzambe ezo coûter yo nini kita ya kita ndeko nanga kita o père de logote bima yuma na misu na bango menzamba sala yo yanke oya umela na kofuka mala makolo na nzambe liboso na banguna azalaka ko telema linga ba mona oya ya ozana yako kita nzamba mona ozana yako kita yo ne mutu basali mabe kita na yo ne mutu bazomone la kita na yo ya mwana tolobaki lobi Salomon lobi na moni na sena moi oyo bato bazonyokola bazangi mutu osunga bango mais to yeba ete ata soki liwe ye to yeba eloko moko bato bakufi ata na se ya pasi bazaki na bolingo baza ba plus heureux parce que ba omona nzambe tata mais yo mutu abozwi yo mutu okokana nyonso so kufi okende wapi ya osa mettre pema te Bible lobby Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 so baina verset 6 Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 8 Bible lobby même le jour de la mort il y a pas la délivrance ata basala nzambe to sangani mama o to bonde la papa o nzamba bikisa ye ya nzambe sera lobby délivrance ezate okokanga pema na ote ndeko nango za lolendo poza na pema ezaya yote eloko esa force ngana yo bamona biso batu papa lando keia nana tuna kinga ke père papa lando ko bima journée na morgue na moni mutu mote na bana nanga nyonso
Mais namoni bato batuninga corps ya papa lando za na mort kenini. Balobi corps et na mort kenini. Mais banana yeba papa lando tiaka boy na biso mutatika la obege corps te mazaki na corps. Azaki na corps. Ndengo za na nzoto no babenga ngo corps na français. Mais mukolo mote mtatuna kingai corps papa lando za na kati église batuna ngate po bamona ki azopema. Mais soki nzamba longoli pema. Ba kombo nyonso ba titre nyonso za nango. Ba titre honorifique nyonso za nango. Nande kozola nanga na TV. Ba titre honorifique nyonso za nango. Soki nzambe oza mukolo pema a retirer pema na ye. Bien aimé titre kwei corps bi ma journée. Corps ko bi ma journée. Je vis papa là. Ba o quitter na cimetière. Hôtel Miboé. Dans le c'est la fin de tout homme. Nzambe, salanga ngulu na zailo ko pamba liboso batu. Salanga ngulu. Je le dis, salanga ngulu. Iko zapenga to yebi jote. Bande on a biso catholique, nzamba pambola ba nzambi to yebi ngomba te. To yebi pe mokolo te. J'aime cette chanson. Tomilengela. Alors baki lobi siko sanso yoleka nango eleka. Papa dadi basala nzambe. Papa la na kufi tozana batu kuna bana CFC mais oba yoka na te baza pe babandaki kolela. Ndeko na bango kindoki. Na lo bango buzoba obena benga ngo nini. Yona yebo yoka na te bozomona mutu mo bozalaki na ye akei. Micha, yaya, comment on a tout ça spécial? Pour sa spécialité. Tant que nous dans les cas qu'on a vu des prières. Parce qu'à Kamba intercession pendant 9 ans. À Kamba intercession église. Pendant 9 ans. À Kamba intercession. 9 ans. Nati ya ndengeni. Nati ya mate ya frateri pondi manga. Na bete la koma boko na frantaka yo. Poyo kabela kanga. Simando ndi mamate. Loko na landaka o sima te mate ya ko yo kangote ndeko okufa so Christ mizongeli te ngape na okufa eloko apasi ezato yebi ne tenter oto okufela to yebite surtout na ba conditions to vivre sur la terre kende na morgue oyo awa tozana ba morgue oyo za awa kende na morgue imbandisi ou bien kende lelo na morgue kende s'il vous plaît. Kende ta mukolo mususu bien aimé dans le Seigneur. Joa ton fanda na face à mort ya hôpital à seti wana fanda kaka na ba kioske wana fanda soki osali 1 heure omoni 1 heure bitan omoni corps quotité ya kotunanga. Ngana za mwana seti na sifana en fait na fanda na seti na monaka. Na mona ba msuri boso lupango bazo mema mutu papa nde bazo memela mutu olobi nzoto eloko te nzoto bazo mema ndengo wana ta mususu mutu amemi mutu akufa amemie boye na maboko bazo kende mwana moka kufi bazo mema ye kenai na maboko boye bazo kende na mort dadi ye wana to fa na ye boye na morgue na kati ya morgue na kati ya lupango morgue pona ko bimisa kora papa na to fa na dadi. Kaka neto fandi to saki jamais 30 minutes. Kore uti na hôpital. Ba fongoli porte wana kati ya ekota na bida ditala. Na bida ditala. Na yebise da ditala tala. Na bimonde ba koti boy. Mitema bato mso lingo zoka na coup de téléphone. Allo ya kufi. Allo mutabando sana musala zaki malamu. Ayebi kende ko tamso aza na hôpital. Tamso ba solo la nanu te. Ata kaka message ekoti nini ya kufi. Un serviteur de Dieu à quartier 13. Il est connu dans quartier 13. Dans Njili, dans Tchang, il est connu. Bachelier poison, il paraît. Barin baby, il paraît. Cœur, il a problème. Même si pasteur Joseph. Donc on dit papa là le jeudi, na mort, na corps ya papa là on a veillé mortuaire. Même si pasteur Joseph. Pasteur, pour rappeler que tu rendre l'homme de Dieu visite. Nabi neto salango samedi. Toko na papa là nous jeudi, na pe ma vendredi samedi botoken. Na eu message à pasteur Joseph. Alors vive. À longue hôpital place Azalaki. Hôpital à Bachino batinde na mama yem. Na pasteur.
tokende kaka wana jour to enterrer papa langa na bilobi tokende naza na choix te bolingo ezo imposer nga fona ke rendre visite to démarrer mutuka toke tozwi pasteur Joseph to komiti na mama ye bato bakota te baoki pasteur de la foi moi son lobi pasteur je te donne 5 minutes s'il vous plaît je te donne 5 minutes s'il te plaît nabi d'accord maman y a pas de problème na koti mosala nza alali amoni nga sale fort ala muki alobi pasteur merci alobi bachelenga poison barre baby na cœur encouragé à tamboula l'organisation il y a une église belé bela kotango il est connu azana 13 na bisie loka ba pesinga 5 minutes pour umela te na pese parole à foi na fortifier to sambeli to zongi to rendre visite to rendre visite na ndeko to sisi to zongi ezaki vendredi lobi na bandobe ta tour na bana na ngai tozali quelque part na bana ngai na ndako namoni babenga pa prophète Joël Lutadila abenga ka bisinga musanza makufaki ozaki dernier musanza baranda ke visite akei to kufa tozoke na ko sumote ke so iliwe ye uto liwe zwinga olelanga poto okabwana me olobate aza muta misala malamu nzamba misala na ye kanisa ye tam soit à 30% ya passe et lo mona mutema na yo po oloba tata c'est vrai to ko ponela mutu lola te mais quand même nenga tambola na samoy te to mona bolamu est-ce que na ko loba ngopo na yo un jour so yo précédenga est-ce que na ko loba ngopa na yo un jour so précédenga soki kutu papa lando akufi me mutu azolela na matanga ana problème na muninga et s'il peut a continuer na ye bongo quelques mikolo quelques jours après ndeko senga changer nzamba lobi bozana misu me bozo mona te bozana matui me bozo yoka te makambo ozo mona est-ce que soko enseigner yo te que soko kufi na circonstance na état ozana ngo ke lifelo yaya lifelo ezalaka yaya ezalaka lifelo ezalaka lifelo eza lola pesa mais choix on a loba ki lobi emplacement ezo sa matango ozana bomo toza nzoto moko c'est Bible zo lo bango bien oyo lingi basala yo te ko sala pe muninga te mais pourquoi yo lingo zala bien molingi muninga zala bien te yo lingi te bazokisa yo mais pona nini yo zokisa muninga so toza seul corps papa kaloyaka s'il vous plaît mata mon frère s'il vous plaît soki toza nzoto moko kati na Yesu Masiya Nazareth toza nzoto moko boye nde na olinga to betanga nde na olinga pe to beta yaka oyaka lozanga papa Serge so comprendre na zolo soki na komi ko livrer ndeko kalo basala ye mabe c'est que toza su nzoto moko te tout lokola ngam na oluka mabe na ye donc c'est que ya za ko Kristo ngana za mo Kristo te poso na za mo Kristo na ko yeba ke o aza chrétien et c'est que toza nzoto moko yeba yebi ke ngana za mo Kristo il faut toza nzoto moko mwana nga koko Patrice sala comédie moko bandeko pegi basa wana bana basa ba David bango nyonso ba David kibanza koko Patrice sala comédie moko mais ezalaka comédie mais ezalaka interpellation alors barani omona ah mon frère yo bina ko sa muninga no chrétien ndengwana donc ça dit chrétien akoyi ko sala muninga ne chrétien bongo te soki kutu pona batu musuto osala ngote mais pona ko sala pa muninga na soki lelo boyo kana tina waza na kati église bongo siko oya za na balabala na bino oya za na lopango na bino obo za na famille moko so une famille chrétienne oza na bato ina bongo siko na famille biologique merci papa na éviter bande ko ngai na éviter na changer pe évangile te na changer te soki dadi bazo yokana te par exemple na papa Rabbi bien-aimé dans le Seigneur ngana za tata na kozala na millier pona na posa te na père de dad na zabe na posa te na père de papa et papa Rabbi
Si on comprend ce qui faut c'est un pasteur Rabbi, dadi ton ça qui m'a casse pour en ito soutenir qui est pour Satan à côté. Ce qu'il faut c'est ça dadi pourquoi pasteur Rabbi au soutenir qui mouninga te pour Satan à côté. Mais pendant que vous se séparez, vous se divisez s'il vous plaît. Binon balé bo nzambe te. Pourquoi mon gars fait sa raison? Otunanga oui, binon balé bo nzambe te. Premier père, nana senga pardon mtaboya na. Mais oui, tant que déjà yo senga pardon, mais c'est ça si na humilité. Au moins que esala manandenge ya lolendo, mais ce que ça qui na humilité à cœur. Na eko yebi sa papa na sa ki o maboza ndeko nanga. Nana posa ba raison te. Nazomona ngana yo toza la pena na attitude moi malamu te. So lelo liwe yo za la biso passe. Ngana yo to ko risquer to kepeli frère. Yo za frère nanga. Si on a ça qui m'a de tout mon cœur, na sengi pardon libisanga. Na ande kono, na pe na erreur. Si on a bien une erreur te, na kominza. Na sala qui m'a bete ko libaku na sengi pardon. Tala matia batia abiso. Tala to abana nzambe. Vraiment limbisanga ande kono yo. Pardon na bolingo Yesu Masia Nazareth. Soki ya lobi na ko limbisa yo te. Yo sokomi libre. Botikali boza séparé mais boza divisé te. Soki Christ azongi ye okeli felo na epo ya limbisa kite. Mais yo soko tikala ki bongo na ndengo kitaki na yo. Yo nzamba ko tchao na loboko ya mobali yo kende lola. Parce que soki yo tikali ne ona bikeno aboya ne ko limbisa nga ofani na yo soki osali erreur yo poko mi na senga e bo limbisa boya afanda na ye ozongi na même piège. Batunya suna mukito za ba purité mais to sala bien basala nzambe nyonso baza bana na ngate bazala na ngapete par exemple mais tant beaucoup de temps après l'homme de bon bien akale ne nous a bien donc c'est-à-dire to za na relation to za na communion mais to za ba purité batunya so ba koza la purité yango bible lui soko moni loboko na yo elingi engi kotsa olifelo kata yango ce qui veut dire se séparer na makamunyo sosongone comme il baku pona yo pour que esa la canalité au kotoli felo et ça te que bien aimé dans le Seigneur na ça obligé à ya lingine ngate fona landa kayena kanga ipo bate biso bolingo yangwana te bolingo humilité lui ko lobate so ba pesio fauteuil au fond de te bolu kulange bonga na zamu takobi kitisa te. Comment makamtolobela ki lobi 1 Corinthiens chapitre 13. Et puis 1 Corinthiens chapitre 13. Premier verset jusqu'au 13e verset. Et puis aux Juifs, Hébreux. Chapitre Hébreux 11. Verset 1 à 2. Matthieu enseignement le fond na verset omibale. Yazosh Hébreux chapitre 11. Tozo lobela awa. Année. Nous avons une année de témoignages, n'est-ce pas? Année de témoignages favorables. Année de témoignages favorables. Bandeko, et belé dans CFC. Naza trop clair. Le quoi Moussa Nzambo azana un message ne toma pour la zoloba. Message on a zoté ya bateau baza intelligent. Bateau oyo bakoyi ko yeba makambo na oloba. Bateau nyonso te baza pelé au mona ba thème ya neko kisami na bomo ina bon. Dans la Bible, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Au Woumela na CFC, mais au Bandozela ba kabela yo. Au Woumela na CFC, au Zelaka ba sungara yo. Surtout soza mosala nzambe église au bando lukati église oyo e bando pesa yo. Nakutu ba piaka ngate. Yo ozela ba pe ba projet mine na église au hôpital les awana, école les ozela, kotonga église les ozela, kotonga ba société les ozela po ba to ba zo misala awa. Bon église on va yo na moko ba pia ngate ba pia kaka yo na ona sana pouvoir na kolo ba pesa ngate na senga kangote yo kaka pendant que on comprendre la vision de cette église
bien aimé olemba église o sambeli olembi omolobo kwa nzambe te baptême ya ane simbi yo te c'est parce que au simbi simbi ba principe ya thème te. Hébreux chapitre 11 Hébreux chapitre 11 du premier au deuxième verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, foi eza eliki ya makambo nazokana kozwa, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. pesa komonisama makambo ono nazwi te mena lakisi bato ndresi nazwi yango. Pour l'avoir possédé, Pona kozala na foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir un témoignage favorable, il faut en avoir foi, n'est-ce pas? Yango F, il faut en avoir foi. Yango toza A, il faut en avoir foi. Hébreux chapitre 11, du premier jusqu'au deuxième verset. Yoko tango tina verset 40. Tangata tina 40 s'il vous plaît. Tangata tina 40. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Bazui ba consacrer on a ki lobby, ba consacrer Hébreux chapitre 11 mobimba pour pas parler si la foi parce que la vie chrétienne est fandisami na kondima. Mais kondima ngo il veut fandisama na nani? Pour avoir un témoignage favorable, il faut avoir la foi. N'est-ce pas? Pour avoir la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour kaka bazaki na kondima, bancien bazwa témoignage favorable. Bandeko, matia na te go, isa matia o nzamba yebisanga na te yo. Nzamba revela nga na otanga Bible, nzamba opesanga matea na ko yebisa yo. Makambo na oloba na yo oyo, isa makambo nzamba oto yebisanga ya bakala mingi te. Parce que na ndimela na nga foi, na te ya batu amour et compassion. Mais nzamba yeko yebisanga que yeba ke foi ezana soubasima ya makasi o ezalaka amour. Sambela nzambe matea o comprendre selon la pensée de Dieu. Pour avoir la foi, les anciens batwa kala batata na biso baleka bakoko Abraham batu nyonso baleka po bazwa témoignage favorable et loka motuya basimbaki ezalaki foi foi et loka motuya basimbaki yango na foi. Yo posa lolendo ya bien, oui on a raison. Femme de la foi, je suis femme de la foi, je suis homme de la foi, je suis fille de la foi. Nazomona bino tina ba TikTok boza ba fille de la foi. Mais malheur à vous, si vous avez fille de la foi ya ba titre. Malheur à vous. Ma wana bino so boza bana ya de la foi ya ba titre, ya ba kombo, po batu ba ko za mwana de la foi. Oui, mais ma wana yo. Mais esengo na mutoyo asa mwana de la foi na misala na ye bisika nyonso aza. Batu batuni ye, yo sambela pas de la foi. Na yebaki. Na yebaki na ndamatia tata na bino. Na yebaki. Oza pena lokolo na yebalo baka tel père, tel fils. Yo ba benyo tel père, tel fille. Ba mimi onde ngwana. Misala. La nanga très bien enseignement. Muntu moko te akobeta tolo aloba azana foi. Ou ekopesa ye un témoignage favorable na année ba témoignage favorable. Moi na CFC yo kanga mto na distraction. Oza na CFC soki ya wapi on ne pas citer tous les noms dans 5 ça va comme mususu. Oza ka na CFC, oza mokambi na CFC, oza moi na CFC, ya pesa nga na télévision awa s'il vous plaît. Ba réalisateur pesa nga na TV. Merci. Moi na CFC yo kanga yaya. Mon sala nzamba CFC, pardon s'il vous plaît, nazo supplier bino. Moi nzamba CFC yokanga ya partager batu ba yoka lilo bana nzamba. Tindela ndeko o même ayoki matia ota yoka. Moi na CFC yokanga okoki ko vivre un témoignage favorable seulement parce que tu as la foi. Oui, c'est Bible dans Hébreux chapitre 11, du premier jusqu'au deuxième verset. Dans le deuxième verset, pour avoir la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais ezaka ka foi te. Il y a quelque part, bandeko alobi, ajoutez à votre foi la connaissance. Quelle est cette connaissance? Il faut avoir ce qu'on appelle à côté de votre foi, ajouter l'amour. Nabakisi amour du prochain. Amour du prochain. Qui est né dans Luc chapitre 10.
Verset 25, on appelle ça qui à 37. Oyoka parabole ya Yesu Masiya Nazareth. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? L'amour du prochain. Sans l'amour, mutakomona nzambe te. Bato nyonso bazangi bolingo ata bazana foi bakomona nzambe te. La foi sans les œuvres elle est morte en elle-même, et l'amour sans de preuves et ça peut amour te. Amour que n'a de père na foi, foi que n'a de père na amour. Mutaondima ba oyeba ye na misala ya bolingo. Les œuvres de la foi sont produites rien que na nzela ya amour. So amour ya te misala ya foi kozala te. Eza lokoza amour tuka. Comment l'amour est l'essence de la vie chrétienne. L'essence, essence de la vie chrétienne. On dit tout la vie chrétienne. Et ça y a sika, osana kondima. Ce qu'on a essence té et au tambola té. Pour vie chrétienne na o tambola et même mayo tina lola. Il faut en essence. Essence on comme on a chrétien. Mutuka sa essence. Moteur bien, ba otala enveloppe kitoko, asimba Bible bien, tanga Bible bien, terre bien, makamnyo so bien, mais wapi essence we ko déplacer mutuka ezate. Atabo tindiki e osimbate. Mutuka ya sika na ba sachet sans essence et tambolate. Chrétien ya siko bongoli mutema, oyambi Christ Seigneur et Sauveur, oye na kat église, aussi ça fermement pas berger blanchard na papa Christ, mais sans essence vie chrétienne na yo. Ekozala matindika mekoteleka eko kendete. Sunganga yebisa muninga sana boli. Soit boy ne changer mutu mususu. Yokasiko. Pour avoir la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oko sunganga loba la foi. La foi sans l'amour est nul. Soit Hébreux chapitre 13, pardon, 1 Corinthiens chapitre 13, banana verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. Quand je parlerai de langue des hommes, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Si na koma ki ngwana eza wana o koma mbami bale ya ngwana. Eso koma ki et ce comment qui y a un table au bas c'est sous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 yaya zoba verset 1 chango ya minene na kati ya Bible na yo souligner bien comment on quelque part na carnet na comment on pena munene cha pena CFC cha CFC après au cadran on pena bien boy chango pena bien boy na Bible na to na carnet na yo chango pena ta na page ya liboso sur page ya liboso so komela ya Luka o chango place mo ezala visible tango lingo tanga Bible to fongoli carnet na yo o tombaka na makambo etika la yo ataso atunyo pesa biso deux versets oyo yebi obi 1 Corinthiens chapitre 13 du 1er jusqu'au 13e verset, Hébreux chapitre 11 du 1er jusqu'au 40e verset. Et lobi nini na kati ya foi na kati ya Hébreux balobi so amour balobi so foi na kati ya 1 Corinthiens ba parler biso c'est la charité qui est l'amour. Donc simba biloko mbale ezaloko expérience no ya vie chrétienne parce que essence ya vie chrétienne na yo eza na kati ya aw na kati ya ba verset bosano ba verset musoko bosana di fait que comme moi na nzambe ya solo fanda na amour fanda na foi yango bibale la foi et amour a un nom. Amour c'est une personne, l'amour c'est une personne. Dieu est amour, donc Dieu est amour. Bato ba bi français biso bi français bien te Dieu est amour. Nzamba zaboli. Donc quelque part, surtout le Dieu est amour, tant que tu soit place il y a et un verbe, bah remplaçons na et à conjonction et comme il le balé. Donc quelque part, surtout ça la tautologie. Donc le Dieu il est amour. Pour que tu comprendre bien. Nzambe il est amour, donc Dieu est amour. Tolobi Dieu est amour, donc Dieu il est amour. Donc Nzambe asa bolingo. Na et un verbe. Dieu est amour. Nzambe aza bolingo. Nzambe aza nani a bolingo. Caractère Nzambe eza nini eza amour. Ya diable eza nini haine.
bato nyonso bazangi bolingo baya nzambe te. Ato umeli l'église umuntu ozana bolingo te uza nzambe te. Uza nzambe te. Yoka mamba zoloba 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 du Verset premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, bato onction randa rabasa komi tungsa matemo na CFC na te akoma te o na ebi pourquoi na te ko vérité omoni mutu oloba ba langa makasi intercession makasi osoyo kaye penza zo toka zo parler à langue. Quand je parlerai rien que la langue des anges ozolo ba minoko sika yaya yona biso mona CFC oza mona oza enseigner talaka batu muso mona zo parler langue otale ma pene mais oyo nenga zabu na wana basola te kondi ma langue ne wana te nazo funda bango oza na bolingo te kanga langue na yo oyo lobaka rababa kangango parce que Bible pekisi yo ko loba langue te soko zo loba ngo biso to mona oza pa pamba oza CFC oza CFC. Et ça de la foi en Christ. La foi est l'amour. Oko sangandeni yoso sambe la langue wana ya pamba ta nzamba pesa ngo mu Congo parce que yem talobi makamu oyo nzamba zo pesa ngo mu Congo. Atana ko lobaka minoko langue na solo ba parler de langue des hommes na solo ba minoko batu. Si je n'ai pas la charité, te langue des anges et des hommes bandela. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il y a langue des hommes. Langue des hommes, hein, ils ont obatwa lobara. Ama kasi nenga zawana na français. Français a bien. Soko loba français obi mais aloba français ba point d'interrogation loba français. Pour français ba loba français ba point d'interrogation. Ba français ba loba vrai français ba point d'interrogation. Azo solo mais les opposés ba question. Tu sais que hier j'étais chez toi et toi tu n'étais pas là et du coup je suis rentré ba loba bongo. Donc aloba kan lokola zo poser ba question. Donc français à français et ça la carte point d'interrogation. Mais hier je n'étais pas venu. Azo tout nante mais azo loba bon. Ata zo loba anglais. Lokola l'église qui n'a pas ma bovi. Ata ke azo loba français qui toko. Azo loba langue moko yo yebi aloba espagnol. Aloba minoko nyonso aloba ngo qui toko langue des hommes. Il y a un porte Paul dit na ko sambe na langue des hommes, na ko sambe la paix na langue des anges, mais na ko sambe la paix intelligence na langue des hommes pour que batu ba comprendre le message nanga facilement. Donc atazo loba minoko yaya ozo ba national ndeko loba anglais ndeti mutu oyoyo yaya soka za bolingo anglais ne wana pamba. Munoko na solo bana so bank sabino portugais makasi yaya za pamba. Soka za na bolingo ta za pamba. Atabarbi azolo ba langue des anges ça dit parler à langue. Nous sommes tout à l'heure. Bible lobby na nyonso wana si je n'ai pas la charité, soki nazana charité, la charité c'est l'amour. La charité c'est l'amour. Charité est égale à amour. Yangwana bolingo. Donc quand la Bible parle de la charité, c'est l'amour. Alors bi atana koloba langue des anges. Mais soki nazana bolingo te. Je suis un airain qui résonne. Nasa lokola erin. Erin na instrument zani cymbal ni ba musicien ezani. Ba be lokona. Obomoni be lokona telemi wana. Echa makelele. Eza ba cymbal retentissant. Donc ça dit erin zani dadi. Vous voyez bien. Eza li bende erin. Voilà. Donc ça dit omoni na drum ndenge za wana. Omoni biloko ba che pene pene wana. Soki bozwango bozwi li bende bokomo beta wana et comment déranger biso. Siko ezana bato anga nzambe nanga. Ezana bato ba mono pasteur, ba mono yo diacre, ba mono évangéliste, ba mono yo prophète, ba so mono yo ministre nyonso ko iko sala, ba so mono mwana nzambe. Mais soki obandika ko sambela atana langue des hommes, ton langue des anges, tendre Père Seigneur notre Dieu. Nzamba komo yoka yo makelele, makelele. Siko so songi non comparé au siko na mutamasumu parce que Bible lobi lo samba mutamasumu ezalaka désagréable mato ya nzambe siko yo lisumu nezani ngana yiba na ngate ngana bomaka te ngai kobo na yebi ngote ngakudi makana yebi te mais ozana ba conflit na batu ozangi amour tamu soupe ozana conflit na batu te mais yo moko ozana bolingo ya batu te mutandengwa na prière na yo eza nul et sans effet parce que nzamba lobi sans l'amour sans la charité oza pamba yangono omona bien aimé dans le Seigneur tala nzamba pamba la passer Rémi Dieka na lobaki lobi nga moko nazaki na kata chambre na nga na fandi
na salonja na mbetu yaya na tangi Bible na komesili na zui téléphone na bani ko sala na ba stati na tomber pe passer ni batini message na tali papa Remi alobi atie mukuse alobi tala na loba ki on ebande alobi tala alobi bolingo eleki prière na lobi nzambe merci na oto te en église na lobi nzambe merci na tie na stati yaya bilo musu to ozwa ba protection musu to ozwa ya nzambe eza poto senga ki ete par bref na yebite so na six église na okende la boye boto na okende la boye na yebite to ko bima awa ba embouteillage to kota banzela kati vrai ou faux to ko bima awa ba kangi boye dada lobi père ngana yela ki boye boke na bino boye to saini to kemboye sikoyo est-ce que ngana yebi bible lobi moto yebite quand est-ce que malheur ko accabler ye donc to yebite piège na yo sa côté nini mais nzamba yebi ayebi que moto nenga ye prière a osongela boye mais boye ba che piège moko wana nzamba tali bolingo nanga a créer eloko moko sala makoto ponga na devient nzela katikati. Est-ce que na sambela ki nzambe ke tata nzela nazo kendo révéler loka mabeza wana na telemel yango nazo buka yango nazo neutraliser yango est-ce que na sali prière wana te bolingo nanga esimi mutema nzamba bi muto yo ba forme batu o akokufa mbangu te parce que azana bolingo envers bat et ça batu mususu ba ko pambwa mana ko pambola bango na canal na ye parce que aza mutema malam azana bolingo ya batu moi akende ngwana ezate c'est là où il y a l'accomplissement de sa parole qui dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas si l'Éternel trouve son amour en toi. Mais s'il n'y a pas l'amour, on va l'exposer parce que ce qu'on a na bolingote, ce qui veut dire on a haine. Ce qu'on a na bolingote, on a nzambe te. Mutazangi bolingo akomona nzambe te. Na bandeli pona lola te mutazangi bolingo amona nzambe te na banzela na ye ata bacheli o piège o koya po nzamba zate na banzela na yo po nzamba za na banzela na yo il faut sala na bo écoutons soza muté amala yaya nzamba ko permettre yo kufa te po amona mutema no mukolo pambolo o lingate frère mwaza pemena bina souffrir tam suna no zuite me orobaka nzambe ngamuko nzambe otali problème mutobi nzambe so pesa nga mbongo mende ko linga mona pasité mono ba bengani na classe nzambe na ngai nzamba mayato za wapi poni to ko pambola ngana tangisa mwana oyo nzamba o mona cœur na yo okufa bongo te nzambe fa pambolo po bike simano batu ba osani ba pambola parce que ton amour ezo pousser nzamba salo bolam nzamba o mono tio ya mai abiso na tindiki mai ndokola izini na tio o pesa na ba robina ba pompe banda kwa bato mais soki amoni yo okangaka wana wana ponse za la kaka yo ezala batu musu te nzamba zo mais sona chepa na ye moi eke pa batu mususu ezate loba mninga zalata agence ya zala agence ba pesi pa na yo pesa baninga mo agence oso ba cheba mbongo batu bazo na Kinshasa soki pesa kate agence wana batu bacha mbongo nzambe ana posa cha mbongo na vina yo ana posa cha bombengo na vina yo ana posa sala bolamu na vina yo mais aomona lokola batu o esengeli bazwa bakozwa te moye apesa yo ezate soki okoloba minoko batu tope soki okoloba minoko ba ange sans l'amour o ama kelele ya pamba o esani ou une cymbale qui retentit. Oyo ezoko résonner ou bien cymbale ou ezoko ressenti. Donc cymbale ezawana. Cymbale retentit ezawana. Ouais drumer. Ouais cymbale. Nzamba yebi nyonso. Yo kanti mundele mutayebi cymbale nzambe pa yebi. Beta cymbale. Beta. Okobina. Obina esani siko ebele na kati église obo abongo so bandika ko sambela nzambe kata nzambe donc nzambe opia nzambe kanda o sambela me lokola bolingo ezate nzambe azoka lo sambo no yo kanda po zo chamake oyeba ate dadi ayebi to lobango trou na groupe le bon samaritain mutu asambela mingi na mutu atanga bible mingi wa leki wa tanga bible mingi
Pour azotanga Bible mingi azo connaissance. Alors bité atana zui taya mulaite na prière. Mais son azana bolingo. Nzamba oyanolanga. Mais cela ne dit pas qu'il y a sambela mulaite te. Mais nzamba zo mona bolingo nanga. Et pas inaye et pe pas ya batu. Aoyanolanga. Yozana bolingo. Yokaba signe ya bolingo. Verset 2. Et quand j'aurai les dons des prophéties, Atanazana likabwa ko sakola bande ko na totika ba titre na église, totika ba lokumu na ba église. Totika ba mona biso toza auto ko za la place toza te. Même Bible lobi tika munoko muso ekumisa yo. Pourquoi yo lingi kaka yo. Damba lobi ata ozoloba ozana don ya prophétie. Yango kana save se ko nganzamba zo lokumu. Esi na yebisa binoti. Nganzamba zo lokumu. Na mona Pentecôte na ndima prophétie. Mais comme na mona na ba prophétie na église. Ya on appelle cela montante na église. Ya on sort dans la prophétie au longo no vi awa to na prophétie na yo eleka na ngote. Kene ko lekisa on na coin. Awa prophétie na yo loba nzamba convaincre nga. Yo so mona ato bani ko sambela awa muda termina na lobby za la ratin na sina te bino na enseignement awa. Biso ba nyoko le biso même l'église mère. Batu ba sala ba prophétie ba nyoko la batu na kati église. Mutana bolingo tazo sakola. Est-ce que c'est normal? Mon livre mo santo asa esprit saint. Yo kana esprit saint. Mais à que faire na place à potopoto. Et c'est impossible. Yango nzamba tiki binota abi ato sakola na do ya prophétie. Et encore la science de tous les mystères, osana science osana na boyebi ya mabomba mi nyonso ba la mystère nyonso et toute la connaissance. Mais osana connaissance, ya osana connaissance. Mais quelle connaissance vous en amour te? Toute connaissance sans amour n'est pas une connaissance. Alors oui, ajoutez à votre foi la connaissance, c'est-à-dire connaissance nyonso kozwa, il fait un soubassement ya amour. Il fait un soubassement ya amour, église. So chete meno so église aux amours à Christ. L'église est l'épouse de Christ et Christ lui-même s'appelle amour. Ce que yo sana ndaku oyo kolo nango comme nango amour, olingo so mwasi na ye obimise haine. Azala muta haine. Azala muta asanya amour. Te na kati église on a posa bato bana boli. So bolingo eza makamususu nzamba osala ona nzela na yo pona muninga. So bolingo eza nzamba ko bénir yo po bénir ye. Mais so bolingo eza te so ba bénir yo olingo lakisa ye ke yo nzamba yoka yo ya noli yo ye azela tour nzamba. Mais or nzamba ko passer pe na nzela na opona ye. Ya ngoni batu mususu ba pamboli muninga dado zwi chemise o kabeli papa river. Malamo par exemple mona papa chife kuna boy abeti ni bako. Amona nzamba te. Nzamba pambola papa Remi nzamba osunga lelo na me rappeler na makamwe. Alors po oyebo amona nzamba solo soko luka marqueur o lukango. Mais omoni mutana marqueur ape muninga na yo. So yoki kimia na mutema yeba kwa amona nzamba. Wana mu mais soko yoki mutema mabe. Oh il fallait zala nga yeba ke na loko mwana nzamba te. Po yo na eboza différente hein. Il y a pas la différence entre yo na de ba pesi ye kombe ba ko pesa pe yo. Si vous prenez yo ba pesi muninga yo ekomi problème. Baninga mutana kati église ma on sepela te azwa bonne nouvelle à mutu. Mais aozela ayoka ba lobi mabe na ye soka zonga no tindi la mobato. Combien de personnes ba otinda mateya te? Mateya tam ça doit partager te. Mais azela mukolo o akomona yo kwei. Na ban église va partager ma terre. En fait, va partager ma ndeko koya na yo. Va partager ko koya na yo. Mais ma terre ban église va partager te. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas l'amour. Donc c'est la shit na yo. Maman Georges Kefa yembango ebele bazako zela ko koya nanga, ebele bazo zela shit nanga. Ebele bazo zela shit. Nyonso malamu ba olobate parce que bolingo ezate. Nyonso malamu ayo ba olobate. Et comme 7 va occuper, et comme 8 va occuper, et comme 9 va occuper. Mais tant on clôturer kaka na 10, au sali ma be moko. Ya wana de comme microphone na batu. Même pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a aux chrétiens osa destiné par nzambo ke na loboko ya mwasi là où il y a le graissement des dents. Le graissement des dents et le feu éternel.
nzamba bongsela opuna mwana CFC zala très prudent mwana CFC ya zala très prudent zala très prudent ya zala très prudent zala mwana oyo simbi biloko mibale na bomo inayo na simbi foi pe na simbi amour parce que nous sommes dans le centre évangélique de la foi en Christ. C'est-à-dire j'ai la foi et j'ai Christ. Qui est Christ? Christ est amour. Na simbi foi pe na simbi amour pour na kwa simba un témoignage favorable. Au simba témoignage favorable tu as na foi non la connaissance. Quelle est cette connaissance? C'est d'avoir l'amour, la charité. La charité. Soko o loba lokola ozana connaissance aba mystère nyonso. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes. Merci. Problème oui. Ozo imiter tata nazo imiter Yesu Masia Nazareth andima defete tandima ke ataba kanginzela na Yesu Masia Nazareth nzambe na koleka yo polo nzamba tata na ngaza na bomo ina koleka oui oza na foi oyo yo solonga ya yo longa no celiba so bala merci olonga oza na foi okwesa pena ngomba ya celiba oza na foi oyebi makambo yo kwesa na kati ya vie na yo oui oza na foi ya makasi jusqu'à transporter des montagnes oza ba problème en famille na bino continuez maintenant. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nzamba sala thermomètre foi apesa ngote lokola yo mo ozwa ngona ndaku na yo oche otala foi na yo otoche na mutema no otala foi no te thermomètre ya foi na thermomètre ya amour nzamba changu na biblique. On dit thermomètre ya foi na ya amour lokole kendaka de père nzamba chango à la portée de tous donc de tout le monde soki wana bolingo wana posate oyebisa biso to mona ona ba preuve soko za na foi wana posate oyebisa biso thermomètre za biso to sala constant to mona ona ba œuvre la foi sans les œuvres et le morte en elle-même c'est écrit dans le livre de Jacques siko oyebisa batu balobani pona na matière amour batu balobani en général la matière amour yokuti na matière amour oya mwasi na mobali o amu to déceva batu na ndenga osakana te o déceva batu parce que mot amour na ba forme na nyonso pano c'est tout un problème. Amour a une relation professionnelle basala o confiance bo sali musala bo zwimbongo mais o futa batu te o mela batu bolingo ezate bobandaka bien na mwana mwa sabato azaka na mwa eloko olakisa bolingo ya lokuta awa bakoma na famille bazwa shit o changea okeno luka mwana mwa simususu amour profit amour a lokuta to tala ngo to comprendre olanda ba intérêt ozaka fiancé na frère moko wana tanga banda ko sala abima fiancé pana bino musale kufa wapi amour yo lakisa omoni mon frère wana sana mwa mutuka batindika kaka demara ngo kanne ngone sasa koma pana bino ta musumu konsulte elala pana bino pe demaraka te e demaraka te elala pana bino o ayiso ka tena tika comme ça yesa mama na tika na na tina meka chauffeur ako sango lobi pona amutazana mutuka makosi na apprécier pona embouteillage o tika ozwa wana zo mutuka matindika okoma na ye pona nini mukole demaraki bien o mataki liboso yo wana ba photo ozwi loboko sali ve na liboso boy ozo kanisa ba photo bozo kene na ye bo tambula na ye mukole ko kufa bo tindika ngona ye zela mwana encore yo sana bolinga profit oko tindika mutuka wana écoute la bino na embouteillage moteur peut chauffer comme sopa mai ale batombo ya biso pe ba 207 bazanga ate longola mbwana yo oko kita wana na mutuka wana soni mama otindika oko tindika mobali no botindika mutuka toko sundoloke telema na ngaba na wanzi mukolope mko oko boya na ye ngona ko yo sana profit dadi na suki salanga yawe
yoka ndeko na ngai poto sote tokene mbango tanga ngo na ndako nzamba wa biloko wana nyonso tu zwa verset 7 Verset 7. banana 6 s'il te plaît mon fils Le verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Banana 5 pardon yo tanga tina 13 hein to banana 5 pardon la charité l'amour et ça là ni La charité et la patience. non 5 na lobi ya Elle ne fait rien de malhonnête. et ça là ka elo côté ya malhonnête Elle ne cherche point son intérêt. et luka intérêt na yo mokote sina ebisa bino ya koma na niveau ya nana lipa na nga moko tamso eza ndambo natali nga nana nzala ndeko paza na nzala ozwi opesi ndeko wana nasambelaka bien ya tamu kuse bapriere na nga ya tamu kuse ezala mingi ntango nasali bolamu yoka secret omoni bapriere na nga ya mikuse ezalaka mingi so nasali bolamu naa na papier mouchoir moko mo eza makasi papier moko moninga to wana toki moi to utiliser papier moko nga na yezate nazwi papier na nga na pesi ye so nazongi ndako ata na nzela no kitsa mabolongo na so nazongi ndako na kiti mabolongo na se obie soki na nzela na bandi koloba seigneur moni mon toki ezotanga ezate pour nazanga e papier mais parce que na lakisaki elembo bolingo na yo epaya ndeko na nga souviens-toi de moi tata ona zalaki na ngo kaka moko na pesi yango na musala na yo ona zalaki na ngo kaka moko na woleli intérêt na ngate na bisi bandeko bozwa bongo yo père ya bozwa c'est pas grave bozwa eza muke problème te bino bozwa peut-être te zo bozwa tata na pesi baninga minga pe na posa nango olobi la joie de donner est plus qu'à recevoir na woleli ba intérêt na ngate mais natali pe baninga nzambe kanisanga prière à mukuse mais loko les a accompagné d'amour et aussi motema nzambe et aussi motema nzambe tout ce qu'on fait avec amour et bibara échec jamais ba maman ngai nde bomoni nga boye mesi na kufa kala batu nyonso baluka babomanga pona musala nzambe famille na ngate na batu pete na sala batu pe mabete mais oba luka babomanga pona musala oyo. Vous savez, quand on a l'activité quelque part, on a l'activité na bamboka misuka ya balibanda, on a l'activité en dehors de bitumba a batu basangani basala nzambe sadi ya église pene yo on a l'activité ba organiser ba activité imprévue na kati ba église na ba bamsuka organiser ba agape balobi yesu ayi kosala activité côté sala bandimi na biso bakendaka pa na ye donc po bazwa réseau ko yebisa mondimi yo kende kuna ndeni to mona ko na TV pendant que atozaki na gape donc fo balukila bango eloko moi ko kanga bango po bakende te balobi yesu ka ye awa bandimi na biso bakendaka pa na ye ngana sana ngana bandimi te na pêchaka pe na croyance te na sa une évangéliste na luka ba pakano baya. Mais mutumo se pendant de la fois ko sambela toloba ngo même na CFC awa soko za na église no o sambela Yesu Masia Nazareth za Seigneur sauver tikala na église na yo to lukaka te muto si baganya to gagner bazwaka mbisi te o sabimi o kene suko péché na kati aquarium te bagena ko péché na mai mais batu basangana na butu pe na moyo ba msu bazwaka bazwa ba mort sibit bana basama bele nzamba tala ta mususu amona musala na ba sacrifice na futa ticket na keba libana mboka ba risque ya ba avion ba 8h ba 9h ba 10h du temps na likolo ofanda 10h du temps mais na ke luka mbongo te lo le moni na ke luka mbongo te pona nini amour de Dieu ba église en poso mona wana yaya na zo expliquer bino lelo j'ai pris le temps de parler avec pasteur Rabi ba église wana so mona lelo wana so mona bozo mona ka ba CFC to salam soki ezalaki volonté ya nzambe te na lobango le 6 novembre 2016 na ba vidéo nzamba tininga na planter l'église partout ya so ezaki bongote ezaki fa na pa na planter l'église bobi tuma na ba église wana na fandi est-ce que na bituma na matadi est-ce que ba dewo matadi na sana problème na bango mais tant église e banda kuna bitume comme délivrance et salama na CFC France même tazolo ba yo de la foi yo ngana sana Kinshasa
Parce la délivrance na France. Et c'est là yo de la foi yo zela. Na bo monte intérêt zanine ko bakisa ba bitumba wana na vie. So na zaina mutema bolingo te. Nzamba zana ngate. Batak nyonso na bo moinanga. Et ngoza na ba effet. Ba humiliation mususu oyo ba luki na butu ba kokiyo te ba bimisa ona moi. Bitumba butu ba kokite ba monoza fort ba biteto sa eloko mona moi tolo ba pona ye. C'est Dieu seul qui sait. Ya zana bolingo. Bolingo luka intérêt na yo mon côté. Luka intérêt des autres yaya. Bande konanga comité de l'église des fois il me prend pour un fou. Donc ils me prennent pour un fou bande konanga bazawan. Ozokta no ba boye photo sala boye pona to so penser na batu. Mais nga mona nazotala vie na ngate. Na otala vie ya batu na ba collaborateur nanga. Bande konanga. Dadi est là bande ko bazana ba oyoka. Je prêche la vérité bazawana. Zamba sala biso grâce. CFC. Maman linga batu. Sentez que au vivaka na problème na batute. Oya ko luko na problème, zamba ko zoyer na problème. Yo zala ni baloba en anglais free, zala libre. Soki na bomoi, pour na zana problème na batute. So na zana bomoi parce que l'amour de Dieu me réclame que toi tu ne peux pas partir si tôt parce que tu as beaucoup à faire. Et ça na bateau sengeli bolingo wana, on la kisa, on te ya vérité, on te ya na intérêt, on te ya na profiter, OK go derrière batute pour no intérêt, o ko zala wana ngana ko chama kambupa na yo, na liloba, na forme nyonso, yo ko zwa o ko distribuer lokola un distributeur agréé sous l'ordre du grand roi. So ba disciple bazaki tena nga pesa mapa na bato ba fanda ina se. Yesu Masia nga multiplier car maintenant na opesa. Yesu Masia na seta zana biloko. O sengela pesa bato. Mais bato mususu ya opia bangote. Il faut eleka na nzela na yo. Mais azo mona ke yo za na bolingote mo pesa pa na yo ezate. Ya mato wumeli na prière, nzamba zo mona prière, ozo parler langue des anges, langue des hommes, tu es puissant, tu es tout, oza makasi na prophétie, ba uluka ba intérêt na au personnel, nzamba zo tala tout alors ba ona ko opia été. Ya ozo perdre belé pozangi boli. Ozo perdre e belé pozangi boli. Il faut que belé ozo ngona force à prière te noter ko yebisa yo po yo yebi na ote ko ezali boso nzambe ne mta omona mais soko sana bolingo nzamba osana banzela nao pendant que yo so kende boye nzamba moni ke nzela wana ya zate bénédiction na sa côté droit nzamba o permettre même au côté droit pourquoi koza boso ki yo zangi bato ebele ba ozanga ya nzamba zolinga yo zanga te ya ko kamwa te pona ni bato nyoso ka basenganga parce que nzambe alinga te yo zanga pona na bato moko fo salisa. Ya on a sambeli nzambe ya de koza na bolingo za na problème pa batute okufa te bato ebele ba bonga na sima na yo bato ebele ba bika na sima na yo bato ebele ba zwa lisungi na sima na yo bato ebele ba porte na bango efungwa na sima na yo bato ebele ba kota na destinée na nzela na yo nzambe a utiliser yo ndengwana mais condition ça na kondima que c'est possible salama et ami parler ou ajouter connaissance na kati ya foi na yo o ezali amour. Alobi na 7. Amour et salali na 7. Elle esquisse tout. Comment? Elle esquisse tout. Et limbi sara nyonso. Elle croit tout. Yoka ya esquisse na nyonso. Yo po esquisser muninga problème. Mukomsu na loba eloko tilo letikala na mutu. Mukomsu na poto na ozo ngasima boy. Leza ki bato mo ba liboso na ozo ngasima boy. Koko na lobi bien koko ya mundele et puis ya mwasi. Koko s'il vous plaît. Soka nde wona ba mama nyanza azaki bongo mwata ipe bongo. Ndeka mama nzuzi na mama nyanza bazala ba mwana biso wana. Koko ya mundele ngana na ozo ngasima. Na eba ite. Na oka passe ya mona tikala gravé na mutema na ngati lelo. Na niati Nathalie Nabissier, excusez-moi, s'il vous plaît, pardon. Du coup, Koko na mundele, ça va. À continuer. Na lobi mundele soka yambi Yesu Masia Seigneur et Sauveur.
bango nyonso tout hein mais na déjà na midela bon déjà cœur na ye et pc accent mon nzambe siko yoka ndongo za wana ka yo ka église ezo bima awa muninga nyacho na porte église bomoni ya papa na lobika yo ka ndongo zala wana yo ndongo zala ka na porte église bato bima ka ndeko moka nyati yo surtout bino ba sœur ka na porte église réaction na mutema no na réponse mutema no oba osomona tiko nyati mutu abongama ki azoya mbango pa ya ko nyata yo to ndengeni donc ça dit manque d'amour et memina et compréhension na kati ya bongo ya bato mutu aza na amour ezalaka passion akozala mbangu te mais lokola amour ezate eloko nyonso oyo komona osoka na sansa mabe mutu oyo linga te ata tioka sini yaka nanu oya na esemu aobengela ngani tant que ça bien pour la malam n'est-ce pas mais le cola déjà on a bolingo na yete oya ye nyonso ekoma kaka ma bongo la mutema amour eskizara nyonso et Elle croit tout, et ndima nyonso malam elle espère tout, et likana nyonso elle supporte tout. pe et supportaka nyonso yango nzamba zo ba o baza fort ba soutenir ba faible et à to suki sana 13 pour Nathan Le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Biloko misatu efanda kati na bino. Biloko combien? Biloko misatu. La foi. 1. La foi. Landangani nazokom. 1. La foi. 2. L'espérance. L'espérance. Azora A ou bien E. Rance. A. L'espérance. 3. La charité. La charité. Biloko oyo misatu. Et demeurer 4. La charité c'est l'amour na ota ekoloba. Amour. Moi na CFC na osukisa a. Biloko misatu et demeurer 4 na. Foi. Ils en ont qu'à insistance. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc dans la foi, il y a l'espérance, n'est-ce pas? Il y a l'espérance. Et la foi azana espérance. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les autres en espérance. Donc c'est à dire afin d'inaikaka azongisi a la foi. Mais à part là moi il commis trois choses. La troisième des choses c'est la charité. Or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais or ce qui est plus loin au monde la Bible zoloba a nzamba bongoy. Christ en nous c'est l'espérance de. Donc ça dit pour aux gloire et même on a témoignage favorable espérance ou il faut un Christ en nous. Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. La gloire où ils ont produit, c'est-à-dire une renommée brillante. Où est-ce ça c'est que on soit un témoignage favorable et sengeli et outa et pas Jésus-Christ de Nazareth. Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Qui est ce Christ? C'est lui la charité. C'est lui la charité. Toutes ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, l'amour qui est Christ. Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Il y aura personne qui va consommer ta foi. Alors pour que ta foi soit consommée, pour oser un espoir, oser une espérance, on vibre un témoignage favorable, il faut oser un amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yaya Ogosala, Ogosili ça 10 ans. Ogosili ça 10 ans. Ato banana ML. Sans l'amour, banenyo se leka yosana nini. Ane ya Rehoboth. Si lelo yokutuko banguna ngwa ba koma na liboso na yo baza batika la musika te au distance. Ya yo distance te. Viwana lelo et s'empira davantage parce que en toi il y a pas l'amour. Trois choses est demeurées, la foi, l'espérance et enfin la charité. Mais où est la plus grande? C'est la charité. Oui, la charité s'écrit. C'est quoi? Ou c'est qui? La charité, c'est une personne. La charité, c'est l'amour. L'amour, c'est Christ.
Christ c'est notre Dieu. Il y a un centre évangile de la foi en Christ. Aux en foi, aux en Christ, aux en amour, c'est fini. Il y a un son à l'ingio na l'ingio kaka. Son à l'ingio na l'ingio kaka. Ba nanga baebi. Baebi. Le fortal obité. Ba nanga 6 étoiles bande ko jersa baza on taliban on 6 étoiles. Baza ini. Nga sonza ma chenga yo à cœur, nga na viva bongo. Je m'en fous des restes. Parce qu'il n'y a rien de spécial. On a ça, moi, il y a combat Yesu Masia Nazareth. Naloba ina matang. Ba combat ba téléphone ont changé. Ba combat mituko ont changé. Ba peinture ont changé. L'église a tout changé ba peinture. Mais pendant to ban église, na to changé nzambete. Mais ba kiti to changé. Ton église to changé nyonso. Ya to ko changer forme église to ngaka église a bien so Christ a misongélité. Mais nzambe Yesu Masia Nazareth to ko changer ye te. Ya motu ya c'est Christ. Na mona bana nga bazo évoluer très bien habité bano. Loko na facilité ta uzula bango visa. Faut pas mataka avion. J'étais parti avec 18 personnes na Lubumbashi. Ba mata avion te. Attends la famille bamata katement basani bamata Angola idem nano voyager te ngamoti na ambassade to fandi bon ambassadeur visa passeport bo pesa na kenda ngamoko ba kenda ambassade te ngamo na kenda na ambassadeur to fandi to solane bo. Est-ce que tu m'assures que ces jeunes gens-là vont rentrer dans la vie? Bien sûr. To kenda na zo ba passeport na zonga na ambassade Angola na koti ba passeport ba pesinga félicitations na zo bana ba visa to kenda ba fana na ba hôtel. Pas vivre vie to vivre dans ma famille. Pourquoi? C'est l'amour qui me réclame. Bana ba mati ba avion. Oh non ba matate na vie. Nana oloba ke so na famille na ba matate ye pa matate te. Amour na yo e ko longola mutu moko. Amour na yo e ko longola mutu moko na réclamation ya famille na bango. Seulement ton amour est bimis asambeli kakate. Mais amour na yo sali nini e longoli ye. Na osambela nzambe pona bana nango bozana bolingo. Nzambe nanga asala bino canal. Batu mo baloba na famille na ba ko sepela te bolingo na yo pa na ye. E sepelisa motema na ye. Ata batu musuba osepelati pasanga bolingo mais yoko tika ko sala bolamu te bibelo bi oyebo sala bolamu soka sala ngote azo sala lisumu ya continue ko sala bolamu sala batu bolamu yaya ata bazo ndima yote sala parce que l'amour ne change pas bako iko changer yo nyonso mais bako changer amour te parce que amour eza nzambe na yo amour c'est Jésus-Christ de Nazareth yebisa bango boboto langa nyonso mais Yesu Masia Nazareth parce que yene azabo bolingo babotolo bolingo te yaya na bandeli babotolo bolingo te yaya oyebo sala bolamu continue ko sala zamba ko protéger yo opesi mutu lipa zamba bateli na bakake ya butu opesi mutu elamba kolata zamba bateli na masasa kindoki opesi mutu nzela malamu apambolama zamba bateli na poisson osali batu moko bolamu zamba bombi na crash ya avion opesali mutu moko bolamu zamba bombi liboso bandoki na bana na yo ya bango kuna bana bakufi lokola na Égypte mais yo zamba bateli à cause de l'amour zamba tali mwana no moko abela atali motema na yo alobi ye bolingo na ye akoki kolela te bolingo egangi o eza Christ zamba zwi mwana no neta o batu bandima kite bamoni mwana zongi normal mwana komi kotambola normal mwana komi kolia normal mwana komi koloba normal balobi salami ndenge nini l'amour de Dieu est avec moi j'ai vu l'amour de Dieu parce que ye kati na nga eliki na bakembo kotika kosala bolamu te yaya kotika kosala bolamu te bayi na yo pona bolamu continue kosala bolamu batonga yo pona bolamu continue kosala bolamu parce que ça na bato basa prédestiné pona enfer bayi ba yo nyonso mais bayi ba yo Jésus-Christ Nazareth te sala bolamu kolemba te. Là je vois mon frère et mon fils alobi sala bolamu kotika te ata batonga ndeko José Mayala yembango sala bolamu kotika te ata ba otonga kotika te kotika te kotika te ya soto kotele s'il vous plaît. La foi et la charité, la foi et l'amour, la foi et l'amour ya wana ko bosa na tena bomo ina yo papa la nkei atiki biso
C'est pas une chose facile d'aimer avec une personne pendant beaucoup de temps. Naebisaka mkomoni papa landunga papa ebisinga na kende. Na solo na révérend Dokuta Miguel Yessi mon père. Alobi nanga kende sala extension. Na moni to kende na yo je sais ba momozo traverser l'église mère. Ya isa na moni momozo traverser l'église mère. Bazaki le deux personnes. Bande comme sou bazaki na ba normal ba berger Blanchard bazaki normal. Mais papa Landu et maman Isabelle bando l'ex ba moment très compliqué l'église mère. Na bolingo nanga na lobi te na tika bango na état oyote. Nazai ko liki a été na mutema nzamba pesanga. Lokola ndeko nanga matuta ayembi. Nzamba kansa ndeko nanga Moïse matuta. Alobi na motema pesanga. Na kokate ko nga motema na mutatandeli nga loboko. Kanisanga tana ba sacrifice na yebisi ya Isa. Na yebisi mama Isabelle na biya Isa nga nazokende. Tata pesinga nzela na ke ko bâtir une église, le temps est arrivé. Papa Land, nous avons un moment pour traverser, nous avons une humiliation. Tokei. J'ai commencé cette œuvre avec eux. Nous avons un comité de l'église. Nous avons préparé 10 ans, Papa Land ne plus. Nous avons dit après 10 ans, nous avons dit après 10 ans, avant avant 10 ans, qu'il reçoit seulement la gloire. Mais pour nous, batoto tikali. Et c'est total. Est-ce que tu as un bolingo? CFC, est-ce que tu as un bolingo? Moi, na CFC, ni les autres tindo linga muningate. Na famille na bino na quartier. Oyaka église. Tamusu na ba kanda déjà na kata mutema. Poeza na bato yo lingate. Ozamba tumususu atomoni osaloko moni te poso moni miso talani esenga tamuso pia yembote mais lokoza na esengwa ko pesa yembote te yangwana osaka lokolo moni bango to lekanaka. Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Oui, ozamuta kondima mais où est ta foi? Où est ton amour s'il te plaît? Tamusu ndeko moni te ndeko wana zoya so Natalia ko pianga mbote. Lokana na posa na ete na ko kipe ete na ko chaye kate ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobalo zo renier posa na pema so nzamba no li pema wana o kita na sama bele. Est-ce que cause de décision te pendant tos amis okanga masoza na kati église ton opesa sujet o poussa na liboso vite fait na sambela pona yo Bible lobi so ki mungo na eko kanga mutema te. Ozana kati ya département, ozana kati ya na famille na bino, ozana mutu bo solo la rate. Mutu moka sala ko passe ya mabe na kati ya mutema no osepela kana yete. Omona ka soko moni ndeti mutema no ezotoka. Tamusu pona likamo moka loba pona yo. Tamusu oyoka otuna pe yete. Mais tamusu pe zalaka bongo te. Tamusu otuna kali ngai spikolo ba ezalaki nde bongo. Menzoka eloko zo kangela yo bénédiction ya ngwana. Et comme melo liwa na famille, et comme melo liwa financière. Et qu'on détruire parce que Christ n'est pas en toi, parce que l'amour c'est Christ. Ozo quand ozo na église ozo na Yesu Masia Nazareth, Yesu Masia Nazareth azate. Okoki kutu ozo na molimo au centre, o attristé ya lali pongi mazakati na yo. Mais Yesu Masia Nazareth o aza amour, soki ozo na yete. Bien même molimo na pas salaka na yote. Azalaka te parce que molimo na sala pona glorifier. Soki o esengela sala glorifier azate kati na bon molimo santo osala musala li kati na loyembo ezoyemba ndeko zo sambela o yebi ko sana ba problème na batu to na mutema no bazokisa yo oyoka esenga mutu wana te wana bolingo ya batu te tamusu ya ba parents na yo parata musu ya bana na yo soko sana ndako olandanga na losambo otango ba ndeko bazolekana ya yoko osambela mais soko santake loko wana douleur wana na kokakate posa ya kolimbisa ye mais sona moni eto na kanisi likambo wana oya salanga na famille oya salanga na église oya salaka nga pa mutu songolo mutema na ngai kokate sokoza ozopusana parce qu'il y a un temps pour toutes choses soki po moni oyate ça n'engage que yona nzambe tata moi je suis la voix qui crie dans les déserts pour te sauver ozopusana pendant que kanga miso sambe na poso tala ba via batute ozana poso tala ba via batute mutu amdazo luka salut na ye wana posa totala via mutu soko yimbo sana problème na mutu te sambela na yo mais tika ya sana problème na batapusa nozo tala epo nani s'il vous plaît ozo tala epo nani s'il vous plaît pardon pesa bisolo yembo yaya Elingaki kolo Yesu
Kobutana likolo abondelaki na Nzambe tozala moko. Ok, mabenga na saleli yo nkolo. Mabenga na saleli yo. Nakoki mapi. Ya kosala blague te, on se montre pas avec. Soki Nzamba lobi yo kite sa langage que c'est pour ta vie. Tina nina ona osambela mena na ba problème na batu. So nga tata no na problème na yo te. Ata mabe osalanga nga na lingaka yo. Mabe oyo osalanga nga na lingaka yo kaka. Bongo pona ni te yo. Ngana okeni pa ya tata. Ya zoto sambela, sambela ya ya. Ngana kondima mabe yanga. Ngana koloba na ye papa. Limbisa. Limbisa mabe yanga. Ngana koloba na ye lisusu. Ngai moko nakokite. Ya komesana na église te, komesana na Nzambe te. Sambela kaloba na Nzambe alibere motema na yo. Alibere ye na motema na yo na haine, alongola haine wana. Alongola rage wana eza na kati ya motema na yo mpona papa na yo, mama na yo, frère na yo, sœur na yo, mpona ndeko na yo, mpona collègue na yo, na classe na esika songolo. Na mosala loba na Nzambe longola rage. Yango na ye yokelanga mawa tamusutu mobali na oto mwasi na yo okoma na rage na motema mpo na ye tamusu mwana na yo bana okende pa ya tata na loba limbisa ngai. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Yawe talabana na yo liboso bakoye ko benga mabasi mibali ba fille pe ba garçon ya kondima, mais sans l'amour il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la tranquillité et il n'y a pas de témoignages favorables. Bapusani liboso na yo basopi mitema liboso na yo mo santo tiko sopangolu okitisa mawa na yo ndenge bavoué liboso na yo acte ya ko se déplacer jusqu'à koya awa Nzambe ezala symbole ya humilité ya cœur kolandisa mana ndenge moko na moko apusani limbisa bimisa nkolo haine, bimisa Nzambe rage efana na motema, bimisa kanza, bimisa kanda o ezana katsa mitema na bango. Oui, basala ye mabe etungisa motema na ye, mais kolota le komi cible Satan azo salela pour que ba vivre témoignage favorable te. Kitisa ngolu mawa na olikolo na moko na moko, kitisa ngolu mawa na olikolo na moko na moko.
Bien aimé, fongoli maboko biso na son église. Lobaka na nzambe tondisa motema nanga na bolingo ya koyina ta banguna nanga. Opesanga bolingo ya banguna nanga. Kolo Yesu. Loba na nzambe panda loyembo oyo bandeko baosunga biso loba na nzambe. Pesanga bolingo ya koyina ya kolinga ta bato bayinanga. Mena yeba kozala kaka na bango. Pesanga nde mayela kozala na bango. Mena yina bango te. Ndeko nanga sambela au nom de Jésus de Nazareth. Même ozana sima sambela ebisanza. Mosanto bato vandaka na lola. Adima kosopa makila. Komisa biso moko. Oh Yesu. Communion ya makila na yo. Atalisa nzela ya bomo. Apesanga bolingo ya banguna nanga. Oh Yesu. Kumamba na yo. Atalisa nzela ya bomo. Apesanga bolingo ya banguna nanga. Oh Yesu. Kumamba na yo. Amonaki moto sengeli asala na voka. Atalisanga bolingo ya banguna nanga. Yosepi makila na yo. Okoma voka nanga. Yesu. Pembeni ya tata. Alléluia. Ataza ya na yo nzamba pesoka bolingo olinga ye. Ataza leki aza mwana aza mama aza ndeko. Aza frère aza sœur. Bibisa ye nzamba cha bolingo na motema. Bolingo emata. Amonaki moto esengeli asala na voka. Oyaki yosopi makila na yo. Okoma voka nanga. Yesu pembeni ya papa. Yesu. Merci. Merci. Tata. Bolingo esile na mitema ya bato. Bamususu bazolela, bamususu baosepela pona pasi ya baninga. Tomoni na kati ya ba église nzambe tamsu bolingo musala nzambe pa bampate ezali sote. Bampate bakoma ba diversaire mate ekoma bambwakela. Tomoni bandimi bafani na ba église tata me bolingo pa na basali na nzambe ezate. Koloba mona bolingo te, bango bi batikala na bolingo te. Église ekoma lié à ba problème tozomona ngo lelo ezosala manzambe. Merci parce que au seul service on a cessé de temps en autre mon Dieu de parler sur l'amour parce que nous sommes dans un centre évangélique de la foi en Christ. Car Christ c'est toi qui es l'amour et la foi nous en avons en toi. Père, tika oya comprendre, pe avouer mon témané liboso na yo. Atali batuti a sali sambla te nzam. Nebi ke liboso na ikolo sambla pe zate pa ina yo. Sala bango bolam. Soki bazanga ki yo bolingo oza Yesu Masiya Nazareth oza nzambe kolo wana bazongisi yo na mitema na bango tata tika ba vivre bolamu na yo na siècle présent pe tango kozonga to pe liwe ye na mokano na yo tata tozala bato ba okena loboko na mobali là où il y a la vie éternelle parce que yango eza motu ya koleka nyonso na pamboli libota na yo nzamba bomo na makoki opesa ngai na kombo moko so na sambeli na longaka pe kombo epesamela biso kobetela maboko na serse kombo ya Yesu Masiya Nazareth oyo matane kuluso Golgotha kufa sekwa zana bomo de tosambelaki na kondima pe tolobi amen. Yoka bien aimé zela yaya omoni koleka boliboso eza nango eloko ya esengo te eza eloko ya pasi ekozala pasi soki mokolo mosusu nzambe atie mateya moko ya boye ke yo leki lisusu ekozala pasi. Discipliner motema na yo, travailler motema na yo, ekoma motema oyo eyeba ke nazo vivre na mokili oyo